Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah ouais. Et Zaline coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce calaiement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que les longs deko eza nefe Parce que les longs deko toko sepela Yomo kope oye bunenga avis de public Et benga ka Avis du public avec David Mumbele. Bonsoir partout, bonsoir dans biso grâce à WW ya Didier Masuki avis du public. Naibi batu nyonso matoi na bango ezali banda pona koyoka makambo to ntoso wana bino vena ngai viengele na kata Moscou pe alingi ayeba nini zo se passer na groupe ya Feregola. Naza direct na Vasco Mabiala na ticket tout à l'heure, mais ce qu'on naza na Makaous. Makaous, bonjour. Oui, bonjour David Mumbele. Voilà, partout le monde entier bazo landayo Makaouz, oza soliste oyo, oza accompagnateur oyo, au seul parcours na presque partout, mais lelo yo au confinement na groupe ya Feregola. Alors, problème est très sérieux au monde entier zolinga et yoka maloba ya Makaouz eza par rapport ya Vasco Mabiala. Ouais. D'accord. Merci d'abord pour l'invitation quoi. Ça m'a fait plaisir. Nous benga et puis voilà, on a épiqué. Partout dans le monde, bazolanda ba yoka information pour la suite si pas problème aux les gars les réseaux sociaux pour l'instant quoi. Donc c'est un peu ça. OK, d'accord. Est-ce que tu connais sur la sur problème il y a $50,000 oyo secrétaire général Nabino Vasco Mabiala Aibi patron na Feregola. Bon, tout d'abord eza nalinga mingi soki na bandi formation na banda information par rapport à l'orchestre na okota na makambo donc les actualités te pana biso actualité za première classe donc tout d'abord nous remercier nous fanatiques na biso belé ou vraiment consommer album chani single na biso donc lelo déjà donc c'est déjà un million déjà et quelques et puis voilà orchestre c'est un restaurant Le Poulet dimanche passé ça s'est très bien passé donc orchestre des aboués Karande Balobaka album ils ont le roi chantier donc tous allons toi la cuisine tous lamba album il y a Black Box Oyo et Gobima prochainement et puis voilà donc et puis patron Abisso Jésus de Niance ça très bien orchestre Isa Kitoko Makasi au moment où je vous parle donc 3 musiciens tout d'abord pour réintégrer les sous-orchestre il faut basa la tester na bango lelo donc on a dit que aux hommes mitune zamboga yo naebiki okotuna nani azongi nani azongi te. D'accord. To garder ka place on a to olobi ke baza musicien bazongi nani azongi pourquoi pe bazongi pe bakenda ki wapi. Bon to yebisa ki bino ndenge zaboye omoni na vie ndenge zaboye batu mususu basala ka makambo baye ba ko raisonner tiko donc na minute on a yebisa au chanteur wana De Gaulle ou le baraba n'importe quoi que soit disant près à linga moi si na yekuna na selembao on a évité nous faisons makambo il y a le babilo bala et puis kenda kuna ba loba n'importe quoi kenda orchestre ba ebiona ils en a petit nabiso mususu mao yepe mususu asi réintégré orchestre na risé
Rizé abengaka Rizé ya gola ayo koma so Rizé ya fionto changera ba kombo ka so ka longo azu komba leader sangiso ni azanga komba famille donc yale ba biloko mo ya ndengo wala d'accord yango mona kitango le padre signé corps na bango bazonga na lobaki bazongi te fu ba bandela nde ba tester to ebite mutu soki afandaki na ndako soki akomaki kilo soki akomaki ndenge nini donc ezotala siko vitesse oyo lelo akoyemba bien à réintégrer orchestre. Donc, formation ya minene aux en orchestre. Tout d'abord, on a l'ingénieur pisa ya quoi. D'accord. Éviter ce tour évoluer quoi. D'accord, tu évoluer na campagne programme il y a groupe ya Ferrego là Jet Set ba musicien ba kenda qui partout ba zongi zongi. Alors, de Gaulle kena maison mère na éviter nini s'est passé pour azonga na groupe ya Ferrego là presque bango tout ba zongi zongi. Et kenda kuna po ya yebaki ake orchestre moko boye. Il y a ça tout monde luke tout na nous ala raté ake orchestre ba bi ba Corée et l'équipe ba tse munibili. Ake kuna kuti 100 1800 soki Corée akanya ta dete. Donc soki a mon leader a ebo longola botika na ba single. Azita ya kokanga ba Corée wana l'équipe te luke tout ala raté. Donc ba bilo ndengo wana donc mutu nyonso da ko supporter ngo. Yanga kimi mbangu ayo beta porte. Lelo bazo batela ba tester na bango. Mais c'est que mutu déjà zalaki déjà to net basodo bazara déjà na base à Kamina ba travailler déjà ceux qui ba bima qui ba comment qui ba rebelle après ba zongi faut ba bandela ka tester il faut ba bandela oza to ko biso to la système ba tactique déjà de changer tactique to beta mikolo ya première chemin ba yebi ngote tactique to beta déjà sur schéma mususu zo beta style à losange style wana bango ba yebi ngote ba wuti côté moko boyo yebi côté ba wuti. Donc, au moment où côté ba outil donc tu es bien intention dit faut que checker bango ko microscope ko tala maladie au baye na ngona chat ko traiter bango pour na obeta bango mangwele comme ça on va voir d'autres choses après quoi. Voilà bato bozolo na biso grâce à www avis du public nazana Makaouz oyo azali soda ya Ferregola Makaouz actualité. Même Rocky Mao, mais on appelle ça l'actualité parce qu'il y a un moutou ezotambola. Secrétaire général Nabino Vasco Mabiala a un problème très sérieux na patron ayo Ferregola par rapport à $50,000. $50,000 en autozo ba place mutatindité et utimbo kanini est-ce que viengele na Moscou. Yem tatinda ki 50,000 batia na compte ya Vasco po qui n'est pas affaire tozo yebate. Sikoyo yebisa biso. Na minute to so wana o sikoyo. Vasco Mabiala zaadi. Voilà. Il était révoqué de l'orchestre. Au monde a déjà lettre déjà et tambolagi par-ci par-là dans les réseaux sociaux. Il était enfin révoqué pour donc au monde il bien sûr que non oui Tobesana patron Nabiso il nous a engagé donc patron Nabiso a payé Sabiso Moussala Tomesana et puis voilà et comme ma famille mais c'est là il qu'on battait que non des aboyés. Il faut que je désobéir dans le règlement d'ordre intérieur. Makaouz na article autant pour yo ça mutabe explication o ebinde to solo anakin o mutabe explication Makaouz to solo la monde entier ba ota la biso on dit que faire ko tikela nani Vasco Mabiala ala na $50,000 to solo monde est à la biso ala ngana zo biso président na biso tout d'abord ba mbongo ne tout oyo bimana cadre orchestre asimba ngo na maboko ti donc ozomona ex secrétaire wana yebi bambong ebele donc ya la soki yo otona problème orchestre mutu aye pas prise ayebisa ke kende pas secrétaire a olongolo mbongo donc c'est-à-dire ye aza leader tende ba leader akini mire la soko ele kamba verbal atinde pas secrétaire soko mamba financement yo mo reflexer leader na maboko président na biso il fonctionne pas comme ça ye nenga zala boye nambongo izalaka na maboko ya ba continuer biso orchestre donc na problème tout a benga biso na téléphone kende pas ya secrétaire kende pas ya DG Polo ba libérer mbongo chez nous ça se passe comme ça donc mbongo ye na biso so na biso ando gérer na mbongo sponsor na biso o tsango tembe mbongo ya sponsor o ndengo mona ba président na biso ba président aza na sponsor na ekuna même so ba bon ebimi ya ba o epesa marakuna presa simba ngote c'est lui qui gère tout donc les eloko moko boy oyo bakoki ko kosela mututé une grande personnalité et puis voilà kosela mutu
mais ce que ni les osanga faire la kangisa de abatu mususu baloba mabe pour naï ba journaliste banani pourquoi faire azo kokate azape na ba avocat na wana ya minene pourquoi faire azamba relation makasi pourquoi musicien le ko la faire patron le ko faire leader le ko faire na relation non pourquoi azo ko otina ba policier te ou bien ba soldat te ba ke kanga Vasco pour Vasco bien azo zela ye na ndaku na ye ay faire ay bindaku na ye ay bina adresse pourquoi faire ko kangisa ye Abengi alobi bongo. Oui, ce n'est pas même 2 heures du temps. Premièrement, ils ont le kuta. Donc, on a un voice name sous on a habité son a tindeli en haut et l'isrango, royo comme alobana loba. Aloba geno, yaliboso. Vous comprenez? Yaliboso et l'eau pesa en suspension. Et ça, ma kamuna nous ya mbongo ya avocat. Vous comprenez? Avocat na biso. Donc, le problème dans la soirée, nous blâme. Mbongo ba pesa avocat pour na problème président na biso salaka nango na leader moko ya mutema mabe ya mboka boyebi oso comprendre ba pesa ka mbongo biso toza na budget na Côte d'Ivoire a pesa maître avocat asala makambo ba démarche ce monsieur là mabia là a tout fait azu mbongo wana so lié président bengi maître avocat ba pesi mbongo moko boye pa na maître avocat lobi ba pesinga elo côté. Il a appelé l'avocat pour lui dire allô, monsieur l'avocat, comprenez ce qui présente bien le lobby, n'a pas que mon dimanche, selon Malembe, il y a un avocat a facha. Monsieur, vos histoires là, c'est vous là-bas la musique. Moi je suis un avocat, donc il y a un conseil là-bas, bêtise ou donc, gaffa li bosso ya sala ya et puis tant que niati et moi suspension to zo qui adjoint na yi to tia sala intérim papa na biso intérim o ba pesa ya sala wana ake kota la ba compte après so na biso que non pendant 6 à 7 ans comme ça ce monsieur là a kataka 800 000 francs congolais na mbongo ya présent que moto yeba pendant 7 ans 8 ans je crois akataka mbongo wana baye komona ba défaut wana belé babi non ce type il est trop dangereux. Alors dans ces cas il faut to créer poste moko sika yango moto sala ki directeur général donc Blaise Polo pour contrôler ce qu'on y a yé pas à la sous contrôle on a bonne marche orchestre puis voilà donc to sali bongo de komona motu a commis nenga sala na bisoti il vient plus à la répétition assister à l'échouté il se cache quelque part donc pour aller sous visibilité na bisoti. question la simple pourquoi pas faire autre na batu ba ke kangaye pour Vasco avant na salon même nga na ebi ndako Vasco nga na zolo bana na minute o na ok malé oyebi jour anniversaire na nga uto le 16 août non on a dit papa chéri binadam otopamba c'est la vidéo on a dit Jésus le pâtre ni kaboni na c'est la vidéo donc on a batamine on a dit ba junior katombe la Russie on a dit ba président Miss Riche Noir donc on a dit ba te belé ba Carlos Kalombo na Belgique donc on a dit ba Awa Karim na Belgique ba Yannick Kayenga mon invisible ba te belé pena ya mineno pena ba gaben to kodi na bundas donc ozomona ba Chiko Mabele mame ba Jili Lumbe donc mon ba une grande personnalité ba c'est l'anga nini elle a dit le 16 ex-secrétaire wana il m'a appelé mon frère Yoyebi a bengi un appel vidéo a bengi un appel vidéo na mama yemo na moni mama yemo na kata chambre te na couloir ya mama yemo andimi alala na etoko yena mwasi na ye soit disant que non bazobela tusundolier azana mbongo futa chambre te nga na oyebisa yo na sana ba dio wana na kotindela ayebisi nga maka uzi oyokela nga mawa nazobela bozobwakisanga soki na covid bokokundanga na hotel ok ya mekato donc avec du public. Bonjour, pues, niliangalia parce que asante wana pino asante wana vama souffre azopela oui tenga vama
Sota les autres rendez la commune donc. Soumani ça la presse. C'est pas pour le macamam bongo. Je ne suis pas un quand ça t'en est lourd, ça. On a bien comme chose. La contribution, la carrière, la zobela. Je souffre vraiment. Le malade va ça demande de l'argent. Je suis toujours en main. À ce moment des jours, je me suis dit, d'accord. On va m'embêter sa terre. Je souffre. Vous êtes à la tartère. Peut-être que je le n'ai pas. Mais si maintenant je suis beaucoup d'engaille, non, mais c'est le moment pour que je là. La bica. Ça me bat ce qui par exemple, beaucoup de dinga. D'accord, bica. Je souffre. Je manque l'argent. Quand je suis l'école de la famille, je ne sais pas de la famille. Je souffre. En place de la qui n'a longue. D'accord, on va dans le ciment bateau. Donc, on va m'envoyer des mains. Ceux qui ne savent pas où sont les bines. Et que je me tire le mot et des mains. L'argent, c'est rien. Ça me évite. Il pas bon à bien quitter. Donc, on m'a bien justification. Ça va être très clair. Nous souffrons. Le même moment quand j'avais ma mère, m'avait dit j'étais à l'hôpital. Nous souffrons. Je vois ma souffrance. Des mes attartés. Pardon, s'il vous plaît. Nous sommes là. Nous souffrons. Maman, je crois que maintenant, je m'en vais. Je souffre. Nous avons parlé des matins. Ma femme n'a mis dans la vie, non. Pardon. Vous voyez que les hommes m'ont bien été. Oui, bien, pardon. Vous avez tardé. Soyez le conflit beaucoup d'engaille. Pardon. Merci. Soyez qui dit je m'en vais. Avec du public. Avec David Mumbele. So sala théâtre, bamambo sala théâtre, on a une lapin en élégateur. Na yebi sala théâtre, ba jeune sala na pan en élégateur. So sala théâtre, bamambo sala théâtre, on a une lapin en élégateur. Na yebi sala théâtre, ba jeune sala na pan en élégateur. So sala théâtre, bamambo sala théâtre, on a une lapin en élégateur. Na yebi sala théâtre, ba jeune. Avec du public. Avec David Mumbele. Comme un maître. Donc, ils ont un mécato. Moi, on a eu le roi, on a qui ne pas les peintres, le patron, il a perdu biso. En tout cas, Moutouana n'a pas bengaï. Na telle image afin de 6 mois, ça c'est du bon, on a des temps. Soit-disant, bazar abandonné. Na biso, na bengi patron, na palais à président na biso, na ebisi kawana. Président Tangabi Marc Aouz. Azoko Kosayo, na moment to le babou, a lienga mbongo biaki. Ah bon? Wana fere mtaibisi yo. Ngana zo ebisa yo. Après ton presse le belo randengo wana la. Biro fandi babi non, moto yo en pleine makambu tout ya mabe sala. Akindo ko sala sous acte ya kolia mbongo pelé ndenge wana. En tout cas, il faut qu'on se débarrasse naï. Pour un moment to sali numéro na mutu ya affiché numéro caisse. Donc arondi mazoba contrat ya batu soit disant pour ba yebi numéro ne mutu kenda nini ya kolia batu mbongo belé Nicolas numéro wana caisse ni sala. Ya autre monde qui il faut qu'on se débarrasse naï plus vite que possible. Makaus ko débarrasser naï venez la vienge la zotu na pourquoi pas bozo ke no kangaye. Pourquoi pas bolingo bo kangaye te. Dans lobby dossier n'est pas un dossier pour le rater. Au biso de celle dans nos salons dans nos orchestres. Au ya lobby yo ngana yo to ebiti. Au ya lobby ngana yo to ebiti. Na vidéo wana sala na ba audio wana o azo sala azo fenta zo bela. Alors o sunga ngai na zo skema na minute oyo kutu
babenga nga mpona mbongo kofuta na ndako ezalaka te nazofande alobi na nga bien ke ndaku alobi bien ndaku abi ndaku ya fe alobi na nga bien ke ndaku ya fere ye mutu asomba terrain wana na mama ya fere ye azala wana place moko après kosomba terrain fere alobi abengi abi boyebi te babuka place wana babuki libanda nyonso ya bova wana boza ba miyibi fere atreta ye moyibi mais na fait de compte akota na ndaku wana ye mutu asomba terrain wana en plus azobokola mwana ya fere oyo na kombo ya Davinan ye mutu abana bokola ye plus de 2 ans abana vana ndaku na ye yoka nano soki balobi yo ozalaki commissionnaire olandelaka mabanga bazelo ndaka bato yo moto opesi ide ya moto asomba babele oubien yango moto eza synonyme akotinda moto ayiba ngo tala baraison moko eza trop primaire donc soki oasistaka moto na nini yo moto opengi mbongo asomba oubien loko asistaka bati ogéraka bazelo na bakayasi ya kosopozwaka baprive mabanga nituka ale yo sikoyo yango wana epesa privilège akoyiba mbongo donc basignaka ne bacontrat ozomona te baexplication eza trop banane bongo trop banane maka trop banane alobi bien ke faire akipa ete depuis azobela bapaster balakisi ye soki okontinue mosala ozosala bazolia yo kala mingi te yango professeur bimaki atiki bokipe ete bino nyonso bobwaki ye andimi héritier moto atie ye poa mpo azwa soin azwi non boyeba okeso baliaka bato ya biro boyebi yango bien boyeba okeso baliaka bato ya biro bosalela bango émission te oyebi bien okeso soki ozwi biki na fei okotondisa papier koleka oloka OPJ azokoma bango azosambisa biso bamakambo wana oyebi biso nango te ntango moto azoloba eloko moko bokomona ta soluka kosela bato makambo ozokomprendre orkestre na biso toyebi nzambe toyebi ndenge totambola makambo na biso donc orkestre na biso omona teke non leader na biso alia batata na bamama na ye rien omona te babiro ne bakufaka te tosalaka makambo na biso calmement toenviaka te toalana course na moto te donc patron na biso lui aza na voix oyo nzambe apesa ye comme cadeau yango ebundelaka ye na obstacle tout wana ezala eza les choses pareilles te maka soki nga na tikeli yo nga nayebi nde tofonctionnaka na soki na tikeli yo okosisa même 40-50 minutes eza na mwana mwasi moko boye atuna ye nga question aza mwana mwasi komo na ye Tania mais ndeko na ye komo na ye Monica Mbuku batuni question yo ozalaka na fiche de paye ndenge odefandaka fire ozalaka na fiche de paye parce que lelo Vasco azolela aza kutu na fiche de paye te ye soki azolela na fiche de paye te bon ezotala seno mutu na mutu ndenge afonctionnaka fiche de paye te banda fandi yo ndenge oloba mutu afandi bande ebele ndenge wana baofuta ye te ovandi noka fiche de paye ya te do bafuta eloko oloba tolobaka bref bafuta ko te ofandi pendant d'année wana osali donc boraisonnaka babiloko mosusu mutu oloba bocomprendre bien otune te soki omona fiche de paye eza te osala ta inaneka moko bo ose débarrasser te otozosouffrir oningo ofanda pendant tant d'année azela bino ba contrat ya Tchad ya ba 50 000 balles fait azui 25 000 et quelques dollars soki na luba masonge te 25 000 24 000 non ezaki 40 000 dollars mais avance azwaki ya ba 25 et quelques 24 500 eloba vie nanga viengele mais faire beta concert wana na Tchad te bokena pe Tchad te bakomi ko menacer ye bozongisa mbongo ya producteur wana za mwana mwasi aza Tchadien a congolais te et komi problème que yango na swaki na faire non masolo tozoloba c'est du mensonge ezalo ka lokuta bomona ba producteur ebele ba mela bango ba mbongo balanda ba artiste na kisasa producteur mo Angola ya awa alanda mona mo makelele azongisa mbongo bima bomona nini esengi baosala epa na biso babanga biso mpona nini donc eza biloko moko moto azocréer mpo bapesa ye raison bomonaki baaudio na ye asalaki na akende kokota okesa bana makelele wana babwakisi ye na poto ntango babwakisi ye bayebisi ye baoke eti nde bapeti wana kuki ya matete wana oya indien wana soki ala pakistani balingi babi batransfere ye kuna amoni kuna ebeti poto akomi kotanga kombo héritier Watanabe na ndenge ya kobipe mpona koluka place ya mosala donc kimoyibi ndenge tozalaka boye tobetaka na bantu tosalaka nde na entreprise ya bato c'est vrai tokoma bapire tokoma famille c'est là eli koloba te ke non il faut obuka règlement d'ordre intérieur donc ntango ozosimba mbongo ya bato ntango ozwa engagement ya bato eli koloba te il faut koabuse mais se wana asali bamabe ebele oyebika sosanga
un problème dans la Russie. Vasco Mabia, na Russie. Un problème dans la Russie. Na Russie. Ah, c'est un problème dans la Russie. Oui. Vous comprenez? Oui. Asana le Kutamoko. N'habitez. Il manque comme il respire. Asana le Kutamoko Yarusakanati. Et puis, bah, musicien, Bello Mona Balonga dans l'orchestre. Balonga Likona yi. Asana le problème d'administration. Et puis, comme français était. Et puis, quand on a été là, la publication de mon erreur d'orthographe. De bateau, parmi bateau, Makaouz, nyonso bimisango lelo. Obimisango lelo Makaouz. Banda kala vuma yaya ko lobate biloko yo. Eh, tozo pesa mbonga kende cours azo ko kotanga te ko kosola allo abongisa no nina sana ngwa ana malade ko shokor azana ni tuberculeux a kosola kana habite to osene miso to kosola kiti. Oui, a kosola plusieurs fois alobi par rapport ya kobela. Oyo kisiko. Yakobela tie et beti 13 ans. OK, ce monsieur 11 ans à kosola 11 ans. Ils ont risqué de contaminer leader, à contaminer Soto Bella. Il y a un autre monde, il faut couper. Sinon, tu vas repérer des bisous. Donc, ils ont une sécurité. Ils ont une sécurité. Au monde, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a un bisou, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a un salaire. À Kosola plusieurs fois, même 100 fois. Mais, dans Kosola, donc, on remercie. On a remercié Neni Yazobela. Aobela. À Kosoli 11 ans. Donc, 11 ans est maladie. Au Kosu, on est bandit. Les autres, on a mis sur Balongo, Bakenda, Bakese. Sur Bengi Bango, pour notre Kamba Kosu, Baroye Bissal. Likamo Souka Ponatsikayo, na ebi qui os a trop chargé. Eza Makambo et Simbi groupe Nabino. Et quoi, déjà, dans le groupe Nabino, Likamo Souka, on a posé une question. Ezali que. Alobi bien azana ba secret belé a obimi ça pour na faire rigolo na groupe naïe. Deuxièmement abaki selo kasuka faire alinga abalubate. Alinga abalubate. Ilunga zanani. Ilunga zanani. Ilunga chantete. Ilunga belalia rambwa, ilunga yemba l'album. Okanze mona chilubate. Beno manhude toi. Wale la yi oka biloko la te. Mbele na yo be shuneza munene ozo tuna nga ilunga chantete. Auti oyemba awa yoki na qu'est-ce que j'avais dit ayembi bana betu ba ya yoki biloko wana te yoki yango te. Mais comme si c'est ça notre plaisir, hein? Comme si c'est ça notre plaisir, Moninga la bino mutazala ki zo passeport na yo pour que matavio yem ta salo démarche pour zo visa yé ba Angola okenda ba Russie ba partout et ça yem ta sala même au kende poto yem ta sala démarche ya tikali mais comme si azan bet hôpital et ça le plaisir. Te ngoba poto ngala kenda yete mtasala ngo yeyo ko matamu secrétaire na biso ya liboso ayibaka mbongo. Omoni siko biloko ngo akondana ka secrétaire wana ye maboko milai ngana ye ko ebona ko bongisa pays ayebite mbongo ela ka musielu na maboko monde ye basieti donc aseka ka secrétaire na biso to na bosi mal to ala ka meilleur pour lui il menait quand même des actions dans quatre orchestres au monde apena ba compagnie cellulaire donc téléphonique qui bazoya au monde ba contrôle ba marché zoye belé et puis voilà il s'exprime bien et puis voilà yebinga ko luka cop mutu faut ba pe ko luka cop na siko au remarqué ba critique mingi to no so OK na ozoyo bientôt je crois dans 2 ou 3 jours makamon izo tambola mingi izo pesa température libanda bato komi presque agité alors au repesa Vasco Mabia la chance à côté pas ya Fali ou bien pas hérité te côté on lo Didier Masuki mobile amande kwa pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.